Soki type elekile ko bivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza iletri. Nabota bana bakizengi. Aïe, 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 aïe. Boniko, na opesa mbote te, Yvette Kalombo. Ah, c'est le cas d'Angout. Type wana koma ex noa. Akomba na ya sikona mikwape. O sirigani. Tout d'abord, namoni na piana mbote. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Tebinote. Yvette Kalombo yonde. Mama eza makambo kala. Bokala mingi te. Yo petolo banano bien. Pani nano piqué crise te. Pour la baronne a pêché matière. A pêché message. Menga modèle na yebeli yo. Kaka d'internet ko. So yebaki na oke. Mi quax abeti yo mosinzo. Abeta ika moma oyo zalaki na pere wana. Ye kotika batika ni na kokobar. So pa bara kokobar. Na ba kokobar mususu. Yoke na mikwape. Kwanga fiot. Matiti mingi. Ba conseil na zope sangote. Conseil na autopesa na oeleki. O na zui photo oyoyo. La baronne a check na Facebook. Atie wana topesa frère wana conseil. Nga na pesi conseil ka na frère wana te. Na pesi na ba jeune, ba frère wana, ba tata na ba koko. E kwense pe bien. Ba koko ba yuka makamba boy. Tala mikwapa bara koko. Nelengi. Koko kufa solo enterré. Bon. Moli monepe manakimia. Mais mikwape moi pe manakimia te. Yvette Kalombo. Na bengo ngusu, lokolo ngusu. Mpwazalaka moko na réseaux sociaux. Bafika ki Maria Tumbango. Meza ya Maria Tumbate. Tout d'abord Maria Tumba pesi ordre. Na mutu apesa ki komboana. Bon, o apesa ki ete me aimitaki. Mervin. Alobi a partir à lelo. Bobenganga lokolo escorpion. TikTok nyoso pe tosi. Na Mervin yemo mutariboso. Akomo benga Maria Tumba lokolo escorpion. Pas le bien pe bien. Yemo ka lobaki na benge lokolo escorpion na ko benga pe. Bon, na zongi wayo. Lokolo ngusukas. Basir nongo pende bozo lingawa. Me bo sali lango peti. La baronne bato apesa basirno. Bakotsa mbongo. Babimisa bas diske. Bazala kite na justice.
mais yo pe bande ba pieki kombo le sirno le kolongusu bazo refoulé yo liboso ba refoulé na mbujimai tina propre mboka na yo ba refoulé yo oh oye poto ba refoulé yo tina propre grise ya grand frère ba refoulé yo bon tosolo wana te yo yebaki na yo ke mikwax abeti yo mosinzo me oyebi ndenge azalaka monoko olobi te 63 ans oyo yo kala te 64 ans tika nasalela age nga mpe nazwa kokobar yango boyi bon de toutes les façons mpa na nga namoni mikwape asali revanche yo bimbaki na monsieur Panzo avant le mariage monsieur Panzo abimaki na yo abimaki na Keren Mboyo abimaki na Chimène na kanisa bon misusu wana abima na bango avant neti ba Chimène alors obetaki mosinzo afutelaki yo garantie bon wani yanango kaka revanche atako tosiliki mikwape na minute wana 50 000 epema mama na ye azotanga ngo atukana mama mikwape banda bota mwana wana atika mwana na age ya 12 ans ilaki mbongo kilelo mikwape abeti carrière on dirait Fabregas ndenge abeti na miziki me abeti yango na kotekama nzoka akoma kotekama demi terrain alamuki na 8h asukoli akati braza demi terrain azongi na mbongo mikwape wakote ngekelwala wakote awa wakote ngekelwala wakote awa amama chari bambongo mpe ozwaka ozokoko montata obanda oteka mpe te sa lokola Carmen Odiat 6h akoti na mama Africa ti 22h bon osala yango su ndenge bon motu nyonso mpe akoka commerce te nene ape akoka na ye te me okoka kosala yango ata sous couvert ozoteka biloko na yo me ozoservi mpe baclient wana bakonsome o moke mosala ekozala bien image no kogarde yango bien motu mpe akoya mosu abali yo me bazomona azokatisa na vedette wa oke ozwi biloko ozongi bon yana mabe te eza mabe nde mama na yo mama apekisaka exaucé la reine de partouze alobango te bayina ye bapekisa ye meme ndenge asomeli papa nde keti azwi me basepelaka te na mosolo asala alobati me yo mama na yo ntina oyo akimuyibi
Ah. Yvette Ozelani. Na continue pour na yo. Na continue ndenge ba betcho mosinzo. Ba betcho mosinzo. Yo po beta na monsieur Panzo. Ozombo ya garanti. Yesi kwa karamila tata wana. Ndenge pe na zolo baboy. Tata zotala. Ndenge pe na lobi yo kendaki poto. Ba refulaki yo. Tata wana za kotala toujours. Na Facebook no sikoyo. Ndenge pe. Grâce te moi meli 50,000. Tata wana pa yebi. Ubi bakabwana. Po tata wana bana bakola. Bana baleki grâce te mona mukolo. Baleki pe wana pe tata. Tata. Ambo. Donc ngana banga na ngateko pona kobala Carmen Odia. Ambo. Donc na keninga mo pe na zwi Carmen Odia. Nai pona zobanga. Bakuluba Carmen Odia na tata boy. Wana BBC ticket nanga. Ta musuba sila salede ba démarche tout. Aboyine. Koya. Mais bon, makambo bozo pesanga courage. Ba mama poto. Calme. Ba papa poto. Botimba. Ba papa wana toyoka kao balinga bana mike. Biso to kansa bana mikango na maya makelele. Bango yos. Oka to monaka. Na ba théâtre. Na ba chroniqueurs. Ba wana. Bobong sabakazaka. Bambongo bozana ngono. Ba papa botonde économie. Bino bokanisi yansa. Azwa docteur Nsa. Azwa Benita. Paraza. Te. Ayeba kia kozwa. Alors, la baronne na matière oyo. Ekobimisa ba sekele belé. Ba papa. Bozanga te. Na pokwa lisusu. Chaque jour kutu. 3 fois. Émission sur Grâce Temo. Ranto. Meko bimisa ba détail. Oye ko sanze fina bino. Neti parti à tata. Atata ko pupu la Grâce Temo. Me biso ba tata. Tozi makambo. Tozi biloko moto. Papa comité. Boule bien. Kotuna ser na onante. Tunande. La baronne. Bandeko. Nakolo blani. Nakolo blani makambona te. Nazolo blani mosinzo. Namona tike. Po awa na kei. Na love. Ya Carmen Odia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. Ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.